Bonjour, na balandino sur la télévision. Bonjour na communauté congolaise. C'est bande konanga to yeli bino to yoka lisolo ya pasi pe mawa. Papa na biso abeti lisolo ya pasi pe mawa oyo ezalaki na kati ya mboka Kinshasa. Papa abane kotambola na butuka nde ezalaka bande konanga mambu masobele. Papa ndo tambola na ye azalaki na ye azalaka mutu oyo asala ba vitre ya bandako ya ba porte ya ba fenêtre. Mais à côté na ba policier oyo balingi bakanga ye azui carte électeur na biso alaki azali mwana congolais aotambola na nzela na ye malgré bata oyo passé. Ba policier batuni ozani na kati ba bande konanga ye papa lobi azana diamant. Likambo ya diamant e baby ebikisi batu o bazaki bakuluna bavoyu batu bakangi bango na butu pona bayoki lisolo ya diamant basondoli ba o nyosaki bakuluna me bati bakangi papa na bakena ye po atangi likambo ya diamant bande kona ngai chose grave chose impossible na kati ya mboka biso bolanda boyoka lisolo ya papa na biso. Ah, grand-père, Boni. Boni, santé bien. À peine à ça là, vitre, mais n'aurait pas kanga qui. Bon, tout justement, kanga qui ngaye na ba policier. Bon, ba policier, bazaki na saki. Alors, nazo ya nanga ba papa telema na telemi, na présenter carte. Ah, ba j'ai carte nanga ba na poche. Atuninga na saki no eloko ninga na zana diamant. Diamant. Oh, mais yo ba lo ba bon vraiment. Zona diamant. Na conscience na ngala yebaki. Oh, ezali diamant. Oyo akata ba vite. Mais na bango kuna to koni. Iko ba lobike et papa présenter diamant. T'étais aussi comme si au lobby que oui aux na diamant. Oui. C'est que bango ba cadre ba vite. Ba tuni bien. Ba tuninga bien. Papa aux na diamant na saki no ala. Na diamant na saki na ngai. Ah ouais. Ba o ba kanga ki bango ba tiki bango. Batiki bato bakangaki bakadi pour na diamant. Ah bon. Donc comment pas commander à passer le saco le saco commander à passer nga kit atunina mutuna papa diamant ngo za combien de karanga kara la diamant. Alors, est-ce que yo te va ngo na o te va comptoir ni? Bon. Comptoir quand la ville kaka. Bon. Ah. Bimisa yango. Na bimisi yango na fongole sake na ngaka na la kisa diamant nde ya vitre. Okata. Commandant vu la voix tout faire on visait tout. Allez, atinga kingo bimali. Il a voulu diamant. Ah. En tout cas. Danger. Ah, wale salama ki lobby. Avantier. Sala papa sala ga ya o letie. Acha vitre na diamant babenga mathieu nini o ba kata vitre babenga ngoni. Outillage. Diamant. Diamant ngope commandant on azwaki yango. Oh, exact. Aviango. Talala. Ya boule la diamant, azi diamant. J'espère que vous avez lisolo ya papa espèce mawa espèce passé na komona policier ya mboka na biso pona lisolo ya diamant ya mopepe diamant oyo mopepe ebikisi bakuluna o bakangi na butu ba miyibi ba vol merme bato basaki mabe nyonso ebikisi bango pona papa atangi diamant esali pasi esali mawa ba oyo balandi bandeko epesa bandeko mayele moto bake azana or azana diamant azana cuivre lokola mboka na biso pe etonda nkita ya ba richesse ba policier bakanisi papa auti chikapa auti mbujimai auti wapi kote diamant ezalaka po aya ko meka kopesa bakonzi yango likambo oyo epesi pasi epesi maboyoki explication papa commandant atikali pe na diamant yango abule eza vrai diamant nzoka eza diamant te eza eloko oyo bakataka nango vitre boyoka makambo Kinshasa makambo
Congo nde makambo mboka elengi soki olingi mboka Congo te mawa luka mboka na mosusu awa tokovivre yango ebele ya policier abeta boye asala boye nyonso tokovivre yango parce que ezali mboka na biso bandeko bolandi yango tolanda deuxième épisode na kati ya émission na biso likambo ya pasi epe mawa tolanda susu ndeko Nathalie Makoma nini Nathalie Makoma asali bandeko ezali matata. Peuple congolais, peuple yamboka na biso nyonso, ba frère, ba sœur en Christ, botala ndeko Nathalie Makoma. Mwasi bonzenga oyo Nathalie Makoma tozo bate nini ezokomela Nathalie Makoma bandeko na ngai na façon na ya kolata, na façon ya kotelema, na makambo ya kosala. Na ebite tomonaki pasteur Denis Lesi azosala ba pétage na ye. Ndeko Nathalie Makoma ye na ba style na ye ba rouge ba nini lelo akomi Superman to ebite so pétage ya ndeko na biso o babingi Nathalie Makoma ekomi na niveau nini ndeko so osambelaka soki omoni ndeko o azaki mwasi kitoko mibali baza kolula ye Nathalie Makoma bata baza ensemble ya libota bango bato bande kolinga Nathalie Makoma makasi melelo oyo toza ko comprendre te Nathalie Makoma akomi boni mutu ya boye. Nini ekomeli Nathalie Makoma après ba accident na ba opération na ye makambo ebele tozo retrouver Nathalie Makoma azu Nathalie Makoma te toyeki ya bonzambe mais na ataki bo star yango tomona ba star mosu ba américain ba Nigeria ba o tomona ba nyonso ba nationalité mosusu ba français mais Nathalie Makoma to ebite ekomi star ya nini botala look na ye ya suki nde ekoma botala la façon akomi to ebite après ko sala featuring na Papa Wemba ya 6 millions ba souci to ebite Nathalie Makoma eloko nini oyo ekoti kati na ye akomi na baluki moko ya un peu bizarre bande ko botala baluki oyo eza la pasi Nathalie Makoma azali mwana mboka azali congolais et ba artiste musicien ya pays nyonso to monaka ba se respectaka quelque soit baluki na bango mais Nathalie Makoma tozo batie mama ya bana mwasi ya libala mais makambo asalaka bande ko sala pasi pe mawatala ba danse to ba pétage aza ko péter mais to senga na batu oyo nyonso bazaki ba fanatique ya Nathalie Makoma ya solo bokota mabondeli parce que ndeko na biso asengeli nzambe ayamba pe alimbisa ye na onzo asalaki parce que banzembo toyembaka makambo tosalaka bandeko na ngai ezongela na biso Nathalie Makoma nzembo ayembaki na tamboli na mokili na zwi eloko te ka epa na ye nde azwi lobiko ya solo est-ce que lobiko wana azwa yango aza nango to lobiko echangea bandeko oyo bolandaka banzembo ya kala ya groupe Makoma ya famille Makoma banzembo wana eza ba symbole eza ba signification ya banzembo nyonso wana o bande ko adorer nzambe na bango mais lobotala lelo Nathalie Makoma makambo akomi nango botala bandeko bino moko position Nathalie Makoma mwasi ya libala mwasi ya JC est-ce que ezosala nini bandeko epesi pasi epesi mawa ndeko kotala video te pona koseka mais sambela pona Nathalie Makoma nzambe asunga ye nzambe azongisa ye na banzela molimo santo akota Nathalie Makoma azalaka ba musicien moso to monaka bazali ba musicien mais baza ko se respecter pe baza ko sala même babilamba même façon ko vivre ezali ko tola aza star mais azali ko se respecter mais Nathalie Makoma bande ko ngai o to banini akomi Superman to akomi nani et puis moi de la femme Nathalie liputa soute a se respecter soute akomi ka babiloko o alataka pour ala que ça to éviter ce qui ya nini bolandi yango et to pesaka nzembo oyo